Lydia ndenge ba jeune balobaka mboko vandité okoya komela mayo mbo akufa ake kokuta na Lydia na ndenge bala Lydia amema Lydia na kini pani okubimisa bizaeli nayo mama omoni mutafingi yote yo mo mifingisi et puis na mutakala partout sonité musaila nzambe na audio wana na oki sero alobeli na suka wana alobi makambo kwa ya nidité babilo moi ceux qui mutakala quelque chose tout ça bon pour éviter ils ont un problème il y a couple ceux qui infidélité dans la carte on ne sait pas ceux qui sont dans makambo ceux dans la carte on ne sait pas ndeko makambo le kana ba couple ba bolanda biso ezalama ba couple za mambo ebele. Papa, malé, me touché point tant que belle famille, à maman dit à l'obi na audio tout là que tu sérieux, mon seigneur Nanza, mon servant de l'Éternel, bah mutakala na partout. Lydia ndenge ba jeune balobaka mboko vandité okoya komela mayo mbo akufa ake kokuta na Lydia na ndenge bala Lydia amema Lydia na kini pani okubimisa bizaeli nayo mama omoni mutafingi yote yo mo mifingisi et puis na mutakala partout sonité musaila nzambe dans belle famille. Je pense que il faudrait le roi bana kati il faudrait toujours que ça makambo na ndenge kimia pour bakoza la tout comme bakoza la parce que ozo le cas au monde comme chose le cas entre moi na mobile ba on ba yeba kati na makashi bakoza la tout comme bakoza te mais le roi bana kati je crois que toutes les deux familles ba bengami ba mekoyoka na po ba sauvegarder vie ya bana wana ma belle famille na e bazolo bela eza ya solo ke mutakala na e partout ya mama dit to bazo ko sele ka makambo ndeko koloba mutakala ne partout et simple mais ko yana ba preuve koyoka belle famille ya mama dit azoloba auto aussi c'est maman Toto c'est comme si na confirmation on dirait qu'infidélité les a qui cause il y a divorce na bango ya mama dit na papa pasteur. Comment vous avez trouvé ça ba parole à bongo na koyoka maman Toto oui c'est comme si que base ya divorce na bango on dirait infidélité qui de la part ya mama dit tellement que ça dit a ko gérant moté OK ngai écoute na zone mangote liboso ya caméra yo mo ndenge OK avant na bazoni na ke ba salir réputation na niveau a komi wana et un niveau oyo ça qu'on a comme à côté la wapi parce que les gens doivent comprendre une chose à chaque fois que nzamba otombo la mutu monde atena bopé et comme on sous bassement pour récupérer gloire wana soit ba kitsa mutu wana soit ba dénigrer soit ba sale lo mo bepo basilisa honneur pour ba longola gloire wana o nzambe atena kata mutu wana alors ndeti na bakaya ba maman na biso boy ce qui est infidélité zali bible lobby en passant je peux dire tant au bala faut au moins sinini au bala mobile nini au bala parce que ba conséquences koya alors pour nous zonga na question il faudrait tout reconnaître que la foi chrétienne et puis si on dit la divorce sauf exception kakaya infidélité. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci na bino nyonso bozo la na biso de partout. Bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boito kwaye lisusu wapi na manso azo saida biso. Un grand merci na bandeko ba soutenir biso, ba o ba benga biso, ba o ba soutenir musaloyo. Là je vois notre papa le pasteur Fezamisia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukwaya motema ya bivense de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso asosela biso na émission de l'autre tozana na bien aimé tozali na moko ya ba serviteur de Dieu bien aimé ba oyo bozola na biso de partout. Bomonaki vidéo moko yope lekaki tolexaki on la fa passer na ba émission na biso OK la servante de l'Éternel mama Lydia azobeta lisolo ya divorce na ye ndenge bakabona na mobile na ye bien aimé dans le Seigneur bolanda qui ont vraiment très bien et tout comme on appelle réaction il y a belle famille il y a mama Lydia donc il y a mobile na ya pasteur ndenge basali réaction concernant mama Lydia bien aimé famille basiliki balobi qu'il fallait qu'il pas aleka alobela makambo ya divorce bango bavani kimia bamakameze bele
bandeko bazolobela mingi baverso bamakambo ezobima mingi concernant divorce ya mama Lydia bien-aimé. Est-ce que mwana ya nzambe to mosala na nzambe akoki kodivorce? Est-ce que divorce mama Lydia oyo ki azali servant de l'éternel oyo peke na yebi très bien tosola mpe na ye bien bien-aimé dans le Seigneur oyo naza na barespect ya mingi na ye, est-ce que mwana na nzambe akosala divorce? Soki ke divorce ndenge mama Lydia alobi yango bongo ki asalaki tuki babongisa na mobali na ye esimbaki te, ezali faute ya mama Lydia to eza faute ya mobali? Qu'est-ce qui s'est passé mpona ke mama Lydia oyo azali musicienne chrétienne bien-aimé bakabwana na mobali na ye oyo ke azali pasteur bien-aimé dans le Seigneur? Bomonaki mama Lydia annoncé que bakaboni na mobali na ye baza du souci, ça fait déjà quelques années que baza ensemble était babota déjà na papa bana OK boyebi ba très bien lolo bakaboni belle famille basali réaction basiliki donc batie mama Lydia bapesi net ke bakebisi ye quoi bien-aimé ceux qui étaient ba makambo ebima ebele. Est-ce que na divorce ya mama Lydia oyo azali chantre de l'éternel na papa pasteur na biso oyo azali mobali na ye bien-aimé oyo peke babota na ye bien-aimé? Qu'est-ce qui est à la base ya divorce ya mama Lydia na mobali na ye papa pasteur? eloko nini esali ke bakabwana? Eloko nini babongisaka te oyo ke bakokoma ntina niveau bango bazali basali na nzambe ke bakabwana lelo bazala sosi ensemble te? Mabe euti wapi? Euti na belle famille ya mama Lydia, euti na mobali, euti pas mama Lydia to euti wapi bien-aimé dans le Seigneur? Beaucoup découvrir en haut tout à l'heure tozali na moko ya basali na nzambe oyo boyebi très bien apôtre Basile bien-aimé toromika un peu kosolo na makambo ezosama na Kibonzambe na église bien-aimée dans le Seigneur. Et mama Lydia asalaki vidéo pe alobai na ndenga mabete a expliquer ka ne bakabona mobali na ya asalaki ba effort a espéraki ke bakobongisa na mobali na ye ke baroza toujours ensemble bien-aimé mais esimite donc bakabwani c'est comme si que mobali ya mama Lydia comprendre que mama Lydia te soit que alinga ki te ke babongisa na mama Lydia ke bazala sous ensemble était bien-aimé na koyoka vidéo que mama Lydia salaki et to pe sous koyoka de l'autre côté famille ya mobali belle famille ya mama Lydia ba réagir ba meki ko tia mama Lydia ba kebisi bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe au juste bien-aimé? Tozali na apôtre Basile tokomeka kosolola au juste ezanini apôtre Shalom boni papa nangolo nzambe ça va yeso ayokela biso mawa. Je crois que kolanda ki vidéo ya mama Lydia ba omerote la biso pe extrait na yango nde mama Lydia zolo de la divorce na ye pe tokoyo kana belle famille na ne ba réagir calme pona bana kadi mais azo comprendre on tazo kanisa nde tozo banga kolobele na yebi yango très bien ndenge na bandi introduction na ngai tuna ye mama Toto azanani ndenge azoloba ke famille mobali ne balingaki yete bayambaki yete babandaki ensemble tant bakomwa bien bake na restaurant famille na biso mais eloko nini baweli Lydia kaka album moko mobali pe muta sponsoriser po muta zalaki producteur ne mobali mutafuta nyoso na poche na yepo na ad produire nzembo ya liboso tango asali ka mwa section ya salaki wana ami Monistar ndako bavandaka na limete soko pawa lobio alignon lisusu te ndako eza enclavé place evandi bombana pembe na soko pao il faut balongwa batia locataire na ndako wana bakevanda na mbinza mobali antake musala avandi akei na Lubumbashi akekutana Lydia ndenge ba jeune balobaka mboko ovandi te okoya komela mayo mbo akufa akekutana Lydia na ndenge bala Lydia amema Lydia na kini pani okubimisa bizaeli nayo mama omoni mutafingi yote yo mo mifingisi et puis na mutakala partout sonité musala nzambe na nzete voilà bien-aimé dans le Seigneur là ezali mama Toto boyoki ndenge asidikeli mama Lydia makambo ekomi wapi Bible ezoloba na biso ezosenga na biso esengeli tozala ba exemplaire bien-aimé dans le Seigneur conduite na biso ezala ya malam est-ce que ezalaki ka important
belle famille ya Mama Lydia va réagir, va répondre. Qu'est-ce qui nous prouve que makambo oyo que belle famille ya Mama Lydia ba lobi eza ya solo pe? Qu'est-ce qui nous prouve que oyo que Mama Lydia lobi eza ya solo? On est là, tozali na milieu du village bien-aimé, tozo mera ko solo là na ba makambo ezo salama na église corps du Christ. Shalom l'homme de Dieu. Shalom de Après ce Sumbote, na moni oza fatigué hein? Non non, ça va. Ça va? Ça va moi. Mais ça va. Réaction par rapport à la vidéo tout le monde, il y a Mama Lydia à lobby à informer à confirmer les solos qui ont comme Barimère, il y a confirmant que Bakabana Mobile il y a quelques années vidéo Isali et réaction peut il y a belle famille au moins on est papa. Bon, d'abord on appelle si bande gono sombote nzambe ya pambola biso kimia na nzambe zali ko na biso. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Place nous aux ali kimia nzambe ezali ko na. Alors, s'il faut commencer na ko loba ne komoni lelo divorce eza fléau moko et je frapper monde entier. Je frapper l'humanité. Alors parce que fléau wana lelo ekotiti na kati église. Alors des fois ils abana, ils a environnement, ils a ba relation, amis, connaissance de besoin de partir plus na fléau wana. Alors par rapport il y a divorce, il y a servante du Seigneur Mama Lydia. Bon, ça fait trop mal. Ça fait trop mal au niveau peut-être nzambako mais ma boutou mon Satan a koti ayo créer trouble moko parce que Babylone wa boye il faut dire que comme ezaka ba instrument to ezaba ba élément de preuve au Satan azwaka pour nous fragiliser ba foi batu parce que le diable brandit cela comme ba élément mo ya makasi ya preuve pour dire aux gens tala pour servante mais à divorcer tala pour yemo mo sameli mais à divorcer. Tala pour yemoro mutuboye mais à divorcer. Bon, pour moi, peut-être on n'allait pas arriver jusque là. Mais moi ni ne balobanda ko la raté. Moi yoye bapena ou ça la makuna. Mais il faudrait que en tant qu'enfant de Dieu, quand il y a des problèmes comme ça, tout se laisser la sagesse en dame depuis la sagesse c'est mikolo au baza place one. Par rapport à la belle famille, je pense que il faudrait le roi bana kati il faudrait toujours que ça makambo na ndenga kimia pour bakoza la tout comme bakoza la parce que aux les cas au monde comme chose les quand moi c'est na mobile ba on est ba kati na makasi bakoza la tout comme bakoza mais le roi bana kati je crois que toutes les deux familles ba bengami ba mekoyoka na pour ba sauvegarder vie à bana voilà. Mais papa Basile, la vidéo Mama Lydia le baké, yé à Salaki, c'est comme si qu'il y a Salaki ba effort que basa na mobali, que ba kogi ko bongisa mais simbité. C'est comme si on dirait que yende, on dirait que Salaki n'a eu pour divorce mais et pas mobali de simbité. Bon, Bible et le Bible, c'est lui ou bien celle qui parle. Paraît avoir raison. Mais quand vient le deuxième, on examine. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, Mouton Aloba Moutaliboso, Aloba a raison. Mais tant que vous avez deuxième version, on peut examiner pour Boyeba qu'est-ce qui s'est passé au fait. Bon. Parlons de oui, parlons de Naloba que ceux qui passent les efforts pour sauvegarder le mariage naïf, que Dieu soit loué, parce que Ndebaloba en français à l'impossible ni né tenu. Na place oyo likambo comme impossible beaucoup tenir mutumote rigueur ceux qui a sala kibongo je crois que nzambe a sungaye après ça nzambe merci na oyo ekomi je pense que le quoi c'est une servante du Seigneur tant on le baké a sala ki nyonso je crois qu'elle a prié elle a invité des conseillers conjugaux au bakoka ko ya na pour nous ça va conseil il y a mobile et pas mobile même dans la famille parce que moi je comme na niveau mon couple ba maîtrisant au souci et comme boké luka ba conseiller na bino mariage et simbité tam so boké luka ba boké luka ba parrain et simbité boké zo ba autorité ecclésiastique boké luka ba pasteur simbité bo toucher ba toi non c'est simbité bon in fine bo décider ka bon
et qui est salamaka bongo ndenge salami mais sera lobby que à sa ligne soit pourquoi ça n'a pas sauvegarder mariage alors là moi je peux dire que tout peut s'arranger merci tout peut s'arranger merci parce qu'on est que na ka oyo papa normalement biso bana nzambe hein ceux que tu as dit ba couple mo chrétien papa et seigneur to kabwana na moment ni na kani na eloko ni na moment et seigneur to senga divorce to appelle ba divorcer net que ba païen ne bazo sala ou comment est-ce que il est permis na biso ba chrétien cause à la divorcer cause senga divorce le principe la Bible déjà le principe est non Yesu batuni question à répondre à lobby ne bandeli batuni question est-ce que mobile a pour répudier moi si Yesu abino et ko salamate babi pourquoi moi appelle ces lettres à divorce Yesu abi c'est à cause de l'incrédulité de vos cœurs mais au commencement il n'en était pas ainsi le principe est que en tant qu'enfant de Dieu non seulement en tant qu'enfant de Dieu parce qu'il faut préciser ici tant Yesu abando fait sa principe à divorce à l'obélé enfant de Dieu il a parlé de l'homme et de son créateur. Ok. Abine Bandeli, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le créateur, l'instituteur du mariage, a prévu quitter que moi, c'est un jour seul, la mort pouvait les séparer. Mais, il y a une incrédulité dans bino. Incrédulité est l'axini. Incrédulité est large. Incrédulité comme à un niveau que peut-être l'un a encore supporté ma bé à mon ingati. Ouais, de Calvin, il faut tout le balélo. Si vous avez un mouton, vous faites divorcer. Ezaki Adam. Ok. Si vous avez un mouton, il faudra divorcer avant. Adam. Mais si Adam n'a pas divorcé, nous aussi, on peut surmonter. Parce que pourquoi la Bible? Parce que quand la Bible, on a dit Ève va vivre sa vie à Adam. Ayaka penda ko détruire via moi en bas ya batou azaki na den na ye asola na nzambe ne bien azana na kate ya Eden banyama ba to saye a osala ba activité ne bien to ko zwango lelo moi en bas li mo be bambosha bien ba futaki très bien asa mais moi na moi si moko aye aye na ba makambu na ye te awa ko sala boté a to zong sa boté a to kenda boté et ko sala ke via Adam et baby alliance ne na nzambe et baby ya wana en passant je peux dire tant au bas la foi au moins si nini au bas là mobile nini au bas là parce que la conséquence est quoi alors pour nous la question il faudrait tout reconnaître que la foi chrétienne et puis si on dit la divorce sauf exception quand il y a infidélité oui au lobby que et seigneur koyeba mobile nini to moi si au bas là oui parlons ningo lo banini papa bon ndeko so tangi bible au moins tant Abraham anga balela Isaac tant Isaac a commis na âge à bala dans la acte Abraham asali Abraham a bengi serviteur na ye abizwa loboko na otcha na kusi na ngai kuisa tata mokolo wana c'est pe ya ba sans combien abi jire ozwelanga mwasi na contrat ote pour nini et loko Abraham abando viser liboso ezaki caractère éducation avec place au Nazali, les gens sont polythéistes, place au Nazali, les gens sont des pervers. Place au Nazali, éducation à Bato Ezabo, au Québec, moi aussi, place n'a pas indiqué. Au Zonga Kuna, parce que Aïbaki éducation pour les années. C'est-à-dire, c'est vrai, Tokoye Bana Malamute, pour Moutaye Bamoutou Malamuzaka Nzam. Au revoir, on a Moutoupe une année, au revoir, on a Moutoupe 2 ans. Mais oui, bien gâté. Et ça fait à moi si mon sous tellement au solo li na eka que oza au balaï à ko bomba avec comportement na. Et ça fait qu'à moi c'était mon bali mon soupende mo. Tellement zo visé ka cha on nda kwa bombi comportement. Pas bi que son a manifesté comportement moi sur aolinga ngati. Moi si mon soupa bi que son a manifesté comportement au bali au tika lo bala ngati. Alors à remettre ba griffe na à bombi yango. Et au moment opportun, nous avons une fois dans le mariage, on va est-ce que au moins si ou bien il ne faudrait pas se précipiter dans le mariage. Le mariage c'est quelque chose qui nous lie jusqu'à la mort. Alors, et lorsqu'ils sont liés jusqu'à la mort, il faut le faire. Tu prends ton temps et puis
osengi nzambe asunga yo voilà. Mais obeti lisolo ya Abraham oyo atunaki serviteur na yaki olukela ye mwasi asengi ne a gérer papa mais biso tozobeta lisolo ya couple chrétien oyo ke bayebi liloba nzambe très bien bayebi ke ba problème ekoya bakozala capable ya kosurmonter yango mais lelo divorce salami entre chanteur de l'éternel ayemaka musique chrétienne na papa pasteur oyo ke aza na église mpe ateyaka. Oui, c'est un problème délicat. Moni, et l'homme sous ce bomi, et bomi, biso, et bomi, batebele, et bomi, église na vie, et ça hypocrisie. Oui, il y a un problème à vie tangoyaka. Il y a un problème à vie tangoyaka, et à la pasteurité, et à la chanteté. Quand les problèmes de la vie arrivent, ça arrive. Job était un homme intègre de son époque, mais mais la Bible cite Job comme un homme intègre, le coup la moutumoroté na époque naïe parmi ses contemporains. La Bible peut mentionner que moutupa ya kozo amali kama makasi le quoi yazadi. Ça dit quand les problèmes de la vie arrivent, état la pasteurité, état la chanteté, et qu'on secouer un païen, tout comme il faut secouer pasteur, et qu'on secouer chantre, tout comme il faut secouer n'importe qui. Alors, le problème avec nous, c'est quoi? Quand il y a un problème comme ça de la vie qui arrive, dans les cas d'espèce de divorce et un couple pastoral, on sait comment les gérer avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit en niveau nini, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant des actions de grâce. Ok, quand on dit que les gérer avec le Seigneur, oui. Par rapport à cela, au niveau que divorce n'a pas gérant on entend ou comment? Non, divorce qu'on gérer les camarades nzambe et zaka que kotika nzamba za mettre nyonso. Nzamba ezato kabwana te nzambe mutaza. Nzambe ndé à permettre que ba kabwana, c'est ça. Bon, nzambe ako permettre tout comme ako permettre te. Na ki non bongo. Nzambe ako permettre tout comme ako permettre te mais ndeko et la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nakata ba capacité nzamba tcha nakata mutu ya ce qu'on appelle la volonté. Volonté ya mutu c'est loko même nzambe akoka ngote. Vas-y, comment ça? Volonté mutu même nzambe akoka ngote. Comment ça? Pour nzamba keli mutu loko ayeti. Nzamba sala makam na souveraineté na yi. Azwi pe volonté wana achango pe na kata mutu. Parce que l'autre wana ya volonté wana et ça là que et quand va via batibeli parce que mutu pas en volonté na yango mona nzamba tini Noé akete na atindi pardon Jonas akete na Ninive mais volonté à Jonas c'est boy nango volonté à Jonas c'est boy nango Jonas a bien okene na Ninive te a okene ni Tarsis parce que mutu pe ana volonté na o nzamba chai vous comprendre et na c'est à volonté wana nzambe pas ko permettre les kamusu mais incrédulité mutu sali yango merci non moni yeso alobini abi ne bandele zaki bongo te mais c'est à cause de l'incrédulité de la dureté de vos cœurs les alom susu Seigneur a constaté en okaka bino mo bat bolingi ezala bongo mais yé a pesine nzela te mais le quoi bolingi bo kabwana bon OK c'est bon le quoi pas papa malamu abwaka bana te bozongeli na prière a ondima bino. Mais le problème c'est que vous allez endosser les responsabilités. Par conséquence, à ma camouana, binomo beaucoup endosser. Pourquoi? Parce que les agents de volonté nzambe te que ba muta bala après ba au kabwana. En tout cas, merci beaucoup. Je crois mais que après si les qui n'ont rien, petit frère n'anga Yves Pan, azolande émission ba kabwana te na moi sinaye donc quoi. Donc ba on peut bala na matata na pesa qui au conseil. Petit frère Yves Pan zala bien na maman. Donc au Kabonate. Voilà l'homme de Dieu du solo à Mamadidia. C'est comme si pasteur au Kaki supportait côté les Sama Lidia Nzela nous a mis au lait qui a un divorce. Hier à la Bible pour la zone que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Bible qui c'est juste que votre bonne conduite soit connue de tous. Il faut tous avoir exemplaire bas exemplaire ba on ba ça nanza mi baté ya radiloba o que to landa Nzela na bon ah papa pasteur bakaboni na maman pasteur ce que bandi mi peuple ba fidèle ba osala ko boni papa conseil ni ba on peut pour la baisse soyez mes imitateurs net na domaine en mariage tous imitateurs na les temps kaka OK vas-y continue sikoyo bon
ndeti naka ndeti aussi divorce na maman Lydia papa les pasteurs bon et là on est pasteur monaki ya mabe kole o que pasteur Ruki ko comprendre moi c'était que babo mamoto bazala toujours ensemble parce que bible ezolo ba que continue au ngolo ba la bible dit l'esprit est bien disposé mais la chair est fait pas là au ngolo ba oui nena lo ba pasteur azape mututé mais papa c'est normal à divorcer papa pasteur non bible lobi boy au moins il faut tout le balikambo bien so au moins de bat balanda bo ndeko alvin tout le ba clair tant yeso ando de la divorce à situer pasteur te oui maman Lydia la servante de l'Éternel oya yembela nzambe musique chrétienne na papa pasteur oya dans bandime belé une grande église à terre à bango ba divorcer na landi vidéo maman Lydia lobi que ba problème yaki nango a espérer que ba obongisa mais esimbité donc c'est comme si faut te outer papa pasteur on est à se décider que va divorcer na maman Lydia mais c'est ce que je suis en train de dire non la chair est faible continue la chair est faible mais l'esprit est bien disposé l'homme de Dieu était là je crois que de son côté aussi il a fait de son mieux pour que va sauvegarder l'union conjugale et pourquoi va divorcer alors mais c'est que esimbité c'est que c'est pas ça volonté ensemble to ba ça volonté na bango si quand on commet la place en haut, soit simité, c'est pas que divorcer, c'est pas ça volonté il y a parce que la Bible dit que l'homme donc ne sépare pas de ce que Dieu a uni. Donc ceux qui sont sali bongo, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On soit va comme il est le comment on va continuer à le séparer jamais. Alors ceux qui carbone, c'est que va sali volonté la bango moko. Va désobéir Nzambe. Mais ce qu'on désobéissance soit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible et cause ça va combien à niveau mobo o pagi bayokana mais ce que ça dit que bonzoto na bango et ko quitter ba moni que te ngal kambonga na ondima ngote nga opinga na ondima ngote na audio wana na oki sero alobeli na suka wana alobi makamolo kwa ya nidité babilo moi ceux qui mutakala quelque chose tout ça pour éviter ils ont un problème il y a couple ceux qui infidélité ça en quartier on ne sait pas ceux qui sont dans makambo ils ont un quartier on ne sait pas ndeko makambo il est kana ba couple ba bolanda biso ezalama ba couple ezalama mambo ebele papa malemo touché au point tant que belle famille ya maman Lydia alobi na audio to lanke to sérieux mon sen nanzambe mon servant de l'Éternel ba mutakala na partout voilà par là papa ba on ba yebi liloba je crois bien que la personne Nikis Mbote comment il s'appelle na bossa comme o ya manager ya maman Lydia to sala pe promotion ya premier album ya maman Lydia et chabiso tout d'accord na témoignage na ne ka bana ko bota te nzamba saleli miracle ayo ko bota yo za sûr que ndeko nzamba saleli miracle bana ko bota te ayo ko bota aye melanzamba ayebi liloba nzambe ke makambel famille na e bazolobela eza ya solo ke mutakala na e partout ya maman Lydia to bazokosela e ka makambo ndeko koloba mutakala ne partout et ya simple mais ko yana ba preuve. Oui, que quoi acquiser mon tu es facile, c'est vrai. Tu dis que quand il y a des problèmes, de part et d'autre, comment on ça, maintenant comment tirer drana quand on est pour aluka raison mon nid de quoi le babo qui nidité n'est partout mais ouais puis preuve. Et bon c'est ça quand ma cambata bimisi na banka pour bon le coup là peut-être non bah peut-être le quoi en sous moi na bisoté à chambre 4. Parce que tu as vu que vie à couple et la réalité est belle. C'est ça, on y va. Et ça, il y a un bateau sous bateau en dirait ma cam là couple. Mais le quoi ça me balait là qui moi je m'y sous. Exact. Parce que dans le belle famille à maman Lydia Zoloba, aussi c'est maman Toto. C'est comme si na confirmation on dirait qu'infidélité les a qui cause il y a divorce na bango ya maman Lydia na papa pasteur. Comment vous avez trouvé ça, ma parole à Bongo? Maman Toto, oui, c'est comme si que base il y a divorce na bango, on dirait infidélité de la part de maman Lydia tellement que ça ça dit à quoi que gérant côté. OK, ngai écoute na zone ni mangote di bosso caméra yo mo ndenge. OK, avant na pesa bazoni na ke ba salir réputation na e. Au PCN de il pan mbote, nga na PCN mbote, place Holanda biso. Nzamba pambola e, assez la ka ba conseil na yo. Alors, au divorce, alors, et là, on a le baïsa boy. Bon, au moins, Babylone, on a, sur les Obama, n'est pas mon gloire, gloire et un ami pépé. Il y a mon sous d'autres cieux, bon, toutefois, ça a préparé. Parce
parce qu'il faudrait dire Mama Lydia, il y a quelques années passées ici à Salaki renommé Mogo Oyo Moutako Boyango Azate. Alors bah gloire à Bongo. Moi je bénissais le Seigneur parce que gloire et au Koutaï pouf à Balimba Moko. Il est protégé parce qu'à Koko on a secoué de part et d'autre. Parce que niveau à Komiwana et ça niveau Oyo ça t'en a comme à côté la Wad. Parce que les gens doivent comprendre une chose. À chaque fois que nous avons tombé la moto, monde a tenu et comme on a sous bassement pour récupérer gloire wana. Soit va quitter Moutouana, soit va dénigrer, soit va saler le mot pour basilisa honneur pour balongo la gloire wana on Nzambe atiena kata Moutouana. Alors net na bakaya ba maman na bisobo. Ce qui est infidélité zali. Bible lobby Nzamba pesi nzela divorce sauf à pesi nzela divorce kaka na infidélité. Mais naka infidélité na ça chaque fois ils ont mobali à apprécier. À limbisa ne pe moi sina. À côté la Bible ça moi sina na linga mingi asali mabe mais to continuer nzela. Et surtout bi couple sur comme il y en a bana. Tant batmi bali ba vivre mais bana kat. Batala sous papa te botala maman te bokomota la vie à bana. Ndeko via bani belé lelo ya na balabala za ko beba eza na Afrique eza na Europe eza na Océanie eza na États-Unis à cause ya fleu autobé na divorce bakoma kotala makamna angla bana papa komona likamwa grave mais à cause des enfants il accepte de pardonner et de continuer la route maman pas komona mabe moko mais à cause ya bana intérêt à progéniture Nzamba pesi bango abi toko ke na likambo boete tika Nzambe asala na mekolimbisa. Alors si je peux dire quelque chose na ko lobake même ezaki na niveau infidélité papa pa ko limbisa soki ezalaki papa pa ko limbisa kala po pas sauvegarder couple parce que eza pasi ezo pesa honneur te na église ezo pesa honneur te na banza même na couple na bango. Ce qu'on a makamo aki la faute condamné Mama Lydia toto to pesa faute et pas papa pasteur oya te ya rabiso atalisa rabiso aye oya yebi liloba ya Nzambe très bien que bakoma tina niveau ya divorce te na faute na likambo vite tchaka ki papa pasteur te moi le roi né et papa ezo sembi boza ba modèle papa na Bible serviteur ya Nzambe ni na divorce oko talisa biso bon serviteur ya Nzambe ni batanga ko mo sina papa mais il sangat wana écoutez papa Basile serviteur ni ya Nzambe a divorcé na Bible et parmi les apôtres, et parmi les prophètes, parmi les sacrificateurs, non a divorce. C'est quand les apôtres ont un autre chaba, on te voit battre ta comme moi c'est bon, te vie conjugale na bon battre la bête na Bible. Nzambe aboya no tanga, aboya no pesa ko présenter bon prophète. Et quel prophète azali na moi si comme on papa. Kasi nani te yo mon amour solo là. D'ailleurs on solo là. Sacrificateur Zacharie to yeba ki moi si na. Azaki na moi si, a divorcé te malgré moi si na ndo botate. On a continué à prophète de Dieu auto yeba basi na bamba lobe la ba na Bible. Oui. Non, nde Calvin. Ba nino ba vice ba anti-valeur à société tokoki toko caresser en côté. Nous sommes contre les divorces parce que ils ont détruit la vie à battre. Ils ont détruit l'humanité. Même capital psychologique ils ont béba à cause de la divorce. Donc on a été divorce et ça ils ont contribué à quatre makambo ils ont détruit l'humanité et volonté Nzambe que moi sina mobali seul la mort est séparée ba. Liwaka ne mutu eko séparé bon. En tant qu'un homme de Dieu il ne peut pas divorcer. En tant qu'un homme de Dieu à quoi comme on a niveau en athée. Mais ce qui est commis to yebsa Nzambe asunga mosali ne parce que ils épreuve. Peut-être un bon jour on a et quitter parce que la Bible dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. À gérer ma camne mais est commis à niveau OK na l'homme de Dieu na servant du Seigneur ba koki ko gérer ngo lisusuté. Ba divorcer. Oui, rôle na biso ko église comme nini to sambela pona bango. Nzambe asunga bango soki ekotika la bongo parce que ce que ça déjà l'état s'est prononcé déjà ici. Parce que quand on parle de divorce c'est que il y a eu un jugement où l'État a prononcé qu'il y a eu mobile au répondre de liberté, non. Moi, si au répondre de liberté, non. Alors, ce qui est commis bongo, ils disent que tout comme tu as la prière, bisika papa pasteur Azali, Nzambe Sungai, bisika maman pasteur Azali, Nzambe Sungai. Parce que au moins, Ndekwalvin, parabole, il y a enfant prodigue,
moi non j'ai bossé naé à qui ça vie naé à dilapider ngo après azondi bilobi papa comment côté ma la porte azozi là ta moi na oya na direction. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nos frères et sœurs, quand les généraux de la foi tombent comme ça, tokoki ko rejeter bango te lokola batumoko oyo ke donc baza mabe bango ne ba satana non. Okay. Ça revient à l'église, ça va soutenir bande konabiso o bazo sikombe, il y a soutenir bango na prière, il y a soutenir bango na conseil, il y a soutenir bango na méditation pour que nzambe ya sunga bango. Parce que o ekomeli bango satana ko zo ngope lokola élément de preuve, le instrument fort pour nous frapper l'église en Zambie. À cause d'un instrument fort pour nous ceux qui maman Lydia a divorcé bon ceux qui pasteur X a divorcé bon de comme le cola ça par rapport à nous utilisons pour détruire le couple. Alors ils ont un cambo to tolérer mais to continuer la prière. Nous allons battre la foi de manière à ce que ça ne va pas à niveau parce que ils ont diminué, ils ont fragilisé l'église en Zambie. Mais ils ont raison à boire kabande qu'on a bien noté. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Basile. Normalement biso bassin en Zambie quel que soit problème et signer que tu divorcé parce que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et dans le problème beaucoup trouveront une solution. Des problèmes ils ont à principe ne pas comment qui en attendait maman banalité et tangama on pouvait toujours trouver une solution parce que la Bible dit quoi? La Bible dit Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Hier soit réconcilié biso nanzambe, hier soit réconcilié biso pe avec notre prochain. Alors peu importe la situation, peu importe les problèmes, on peut se mettre autour d'une table. Je pense que mariage wana ezali na ba conseil. Ezali na ba parrain. Ezali pe na ba parents ou ba ko vanda, na ba amis et connaissances ou ba ko vanda, ba meka pe ko discuter sur le kamwana pe ba trouver solution. Mais moni liba les akelo mo sérieux que so moni kabwani c'est que pena ba problème ezali ezali sérieux parce que au moins liba dans la présentation chaque étape de mariage est fan sabat. Or, plus maintenant, on va de plus ils ont lié relation à Bino. De manière à ce que Kabouana Bino est comme difficile. Mais ce monde va paquet penalty na souka ba Kabouani. C'est que problème ils ont un problème au sérieux. OK, bah l'ouki ba solution, ils ont amité. Ce n'est pas ce que nous souhaitons dans les couples chrétiens. Ce n'est pas ce que nous souhaitons dans les couples pastoraux que batmi balé ba vandi ba ke ba divorcer, ils ont auto souhaité. Mais parce que ça makam ils ont comment tozobisa nzambe asunga basali na et que ba o baza dans les mariages nzamba batela bango ke bakoma na niveau wana te ba oyo pe na bakoti na engagement wana te nzamba sunga bango de manière à ce que so ba balani bakendo kabwana te. Ça fait honneur moi so balaki bokena eti bokomi mikolo toti mukolo nzambe aozwa moko mais et ça la déshonneur tant bazo balana après 4 ans après 5 ans après 6 ans au divorce et puis au kana simakuna ba makamoko ba insanité et comme bimana kati et ça bien été surtout tant de petits dossiers boy mon que ça bien été belle famille ndekwa mwasi à côté à mobali à bimi à bandolo ba makambo au monde appelle sotolette la mo qui kota mwasi pe mutu moko bimi kuna ça ne fait pas honneur ça ils a respecté Bible zo ba ki nzamba linga divorce. Oui. Et pourquoi bassin nzambe mingi na Congo bakomika tout moment ko kabona ka presque bassin nzambe bile a na Congo badaba divorcer. Et pourquoi? Bon, Ndeko Alvin, yo so lobi baso babana ba on a passe tant que bakomi élevé makamo bandi baza divorcer. Pourquoi? Bon, Ndeko Alvin, omoni yo so biboy. Que celui de vous qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Bon, quand c'est tablé pena na ba vie ne va pas divorcer boy. Et ça moi pas si pour na lo bango d'emblée na sens ni volonté nzambe za ke ba kabonati. Mais au moni domaine ya mariage ezokota mabebele na kati entre temps ekota ba sentiment bato. Oyebi soki batmi bali balinga pe la sentiment ebotami. Et comme na ombre moko wana oyo et ko kanga même moto a discerner te mongo nzambe za wapi pour asa koti na sentiment oyebi moto olingaka pour olote mabe ya pasi. OK, au moins so moi ça lingi mobali déjà mobali alingi moi si bandoto ekomaka ya bien na loti to bimaki
au sommet nga ba pomme au pesinga boy et ça des années après nous avons que mobile a découvert que nous avons moi c'est un sorcière tout moi c'est a découvert que nous avons mobile on a zaki mutabandira pourquoi pour moi ce sentiment côté na kati et ça na ombre moi c'est créé on a pour yo kapena lito ya nzambe ya pasi parce que so lingi mutu me komi parché kuna alors mingi nzamba tika apena mutu au sein na ba sentiment et puis la plupart les asso mutu alingi au mona azo souta au sambela tep nzambe est-ce que zaye to zaye te comme quand nzambe sungaye to so balana nzamba pesinga mobali nzamba saninga bo oya mona après nde mobali to moi ça se rendre compte que na ça erreur mais tant c'est comme il y a trop tard vraiment parce que concerne ko pesa na mibali oyo bango bazawa na kaka kolinga ka ba femme mariée na ba femme mariée oyo ke nanda kwa dibala akena na ko bien na mibali mususu libanda ko sa kindumba concerne ko pesa na ba mibali bango soki amoni mwasi kitoko atoza marié akocha tout abimana o kaka conseil ko pesa pe conséquence nango ezala nini bible lobi boy mutu akozwa moto mutu akozwa jamais moto achango na sabilamba sanki azika eza ndenge moko na mobali o azozwa mwasi ya moto mon frère ma sœur eza na makambo mibale oyo na zo réfléchir na mokili mbongo ya moto na mwasi ya moto yango omoi na vie so omoni moto mosusu na nzela azonyokwama koza apprécia oloba te mawa koza apprécia omiloba te mawa te eza moto mosusu omoni na balabala wana aonyokwama ayebi eloko esalaki anyokwama ayebi yango meme eza na bato mosusu abo ede na vie mekana kotuna nzambe eza bato mosusu abo ede na vie fo conviction esala moto mosusu komoni na nzela onyokwama kolobaka ate ye mawa moto mosusu omona onyokwama ayebi makambo nini esalaki anyokwama mwasi ya motu basimbaki te mobali ya motu basimbaki te mbongo ya motu basimbaka te po ndenge agani yango oyebi te so otali lelo liwai eza plus ya bagene expérience de vie ekoma de plus en plus mokuse mpo na nini na kati ya makambo wana eza biloko oyo apart bacondition de vie mwasi ya motu mon frère soki ozwi occasion ya olanda ngai olanda ya mwasi ya motu tika moyibi ayibaka 99 jours mokolo etikala moko wana ezalaka ya mokolo lopango basi ya bato babomisi bagene ebele yo kanta mobali ne aza yuma te yo kanta yo ndo ayanke me nzoka nde yanke abayanke abanda kuna alola aotala yo bible elobi boye Dieu maîtrise celui qui est égaré ou bien qui fait égarer les autres so bato bakoki omaîtrise yo te nzambe aomaîtrise yo alors bible elobi moto akozwa jamais makala atya na si ya bilamba na ye sanki azika eza bongo na moto akezwa mobali ya moto ou bien mwasi ya moto soki ebeti lelo te ebeta lobi so osala makambo wana yesu wana besoin otika so okota bilanga wana yesu wana besoin otika bible elobi meme mwasi azozwa mobali ya moto ezali mwasi azokota na bilanga ya moto mobali azozwa mwasi ya moto eza mobali azokota na bilanga ya moto yango mona bavie ya bato ekatana na mokuse mona jeune moi 35 ans pouf akufi 40 ans akei 50 ans akei mpo anini mwasi ya moto basimbaka te mobali ya moto basimbaka te eza sacré nzambe afrappe Egypte mboka Egypte wana afrappe yango mpo pharaon ake touche mwasi ya abraham ayebisa biloko oyo touche mwasi ya moto wana ofrappe yo Dieu a frappé toute une nation de l'hémorroïde parce que moko asimbi mwasi ya moto yango omona vie otambola esimba te mon frère tam so olanda nga ozwa mwasi ya moto moboka bwana déjà mais nzambe asepela na eloko wana te ndeko alvin eza babilo mosusu omona bana basi ana ndako ya libala koma olela mais ta mosusu mobali ya moto moko ozwaka ye mwasi na ye alakelaka o mabe mwasi na ye alobaka bamaloba lelo yo mpe koti na ndako ya libala
mobali akomosala même akomosala makambo kayo bando sala mobali akomosala ka makambo yo mobali oyo ya bato bando bimane abando sala mwasi na ye comme l'action na bambanda akomola l'action na banini problème na les ya confession tu dois parler avec des hommes de Dieu et confesser cela. Papa on a mon eza on ando sala basi ya bato na bandako ya mabala na bango makambo ando sala bango yango na ndo so mibali na bango na ko bimise lelo na zongi se lobi le quoi mukile zaka mukie makambo so o sala lelo e ko zongi lolo voilà de quoi vient conseil na ko pesa ezake mo Kristo nyonso moto nyonso zuli baku ya landa ngai mwasi ya bato mobali ya bato mbongo ya bato e kata via mutu na mukuse alors sozo landa nga place nyonso zali nzamba songo tika nzamba ko pesa mwasi no bien ako pesa mobali no bien nzamba ko pesa mbongo no propre mais tika ba mbongo ya bato conseil okopesa na mobali ya mama Lydia Zola na biso enseignement moment bon conseil na ko pesa ye aluka sagesse nzambe atika biyoka yoka OK na ba moment boye malobeza la trop ikoma ba groupe skill bakoma ko solo la trop alobi boye asali boye koka mote so l'un de ces matins tomoni ba vidéo moyen il y a insanité ibimi parce que mukile ko motambola bongo bakozwa image to ya papa pasteur to ya mama Lydia bakozwa pouf bale bakosa ba montage pour kaka ba salir bato le Satan a encore un mensonge moi ma casse alors et là on sait l'homme de Dieu a privilégié sagesse pe akangamato ya sambela et là l'équipe prière zate nzamba bimisara bat na ba situation difficile pe ba situation compliquée homme qui les copia solution té asambela alors na moi si mama Lydia je crois que je peux dire la même chose c'est la servante du Seigneur Akangamatoi alukelo nyanzambe devant des situations difficiles. La Bible dit dans leur détresse il invoqua l'Éternel et il leur envoya sa parole. Na basi na bango nzamba tindeli loba pe kangola ibango. Je crois na ba moment ba difficulté boye totika la kana ressource moko c'est la prière. OK, merci beaucoup Ndeko Bazile. Ce qu'on a belle famille à Mama Lydia oh déjà toto yoka ba komo sala déjà ba komo sala ba réaction déjà sur Mama Lydia belle famille na baké musika bazolo baké mobala kenaye kuna na katanga ndenge baloba ke mai ekufela mbwa mopaya ndamela kango koyoka maloba ya bongo tanga kena ko bala Mama Lydia koyoka maloba bongo ye belle famille azobimisa sire donc mais un peu déranger nga makasi mai ekufela mbwa mopaya ndamela kango pourquoi balanga jabongo c'est comme si que Mama Lydia na vie moko ya bien te kuna place mobala kenayi kokuta na ye kobala ye c'est comme si attaque bongo papa mais abala ki papa pasteur ne fait la devoir na ye que akoma ki peut côté ya réaction on a par rapport à maloba peu conseil européen na belle famille ko bimisa maloba mo ya bongo non ezamabe ce n'est pas encourageant ndeko moni eloko moko elobaka likamba couple bakota ate loba peut-être peut comme un niveau oyo mais ba couple ici prenant ba tebele loba parce que ba divorcer ba annoncer ngo déjà mais les gens sont importantés ya ko bimisa babilo mususu aboye aza maman o aboteli bango bana aza maman bana bango alors ceux n'ont pas ça bango conseil ça que toi bana nzambe ba régler makambo na kimia tous bana nzambe ba régler na kimia servante du Seigneur Mama Lydia azali semeki na bango azande ko na bango mwasi so mabezali bana kati bakoko régler ngo autrement mais ba makambo ezobima o toyokia wa ke balé soki kufela mbwa mupaya mtaomela ngo tout ça ils ont ba proverbe moko ça pena propre mingi te na ba contexte o parce que mutunyo soyebi sans ba oloba nini proverbe wana contenu na moizani alors ils ont pena malamu mingi te ya osité babilo kwa bongo azande ko na bango mwasi aza belle sœur na bango bako régler dans la niable surtout que bana kati bako solo là de manière à ce que bon quoi problème ezali on peut toutefois trouver la solution et puis pour total là
parce que la vie continue. Bah divorcer, mais la vie continue. Côté à pasteur, vie et continuer. Côté à maman, puis vie et continuer. Alors, demain, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, ça ne sert à rien. Il y a Robin Moussama Makambo Benjir, sanité, il y a dénigrer. Oh, ils ont l'obité ou éviter. S'il y a un problème, tout régler au cas de l'amiable. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Merci à Apôtre Basile d'être venu. Merci beaucoup. On a habité contact nayo, bakoki ko ben on a nini. Oui, tous en a plus 243 89 69 16 721. Plus 243 89 69 16 721. Benga biso, tu peux savoir orientation spirituelle. Benga biso, toi qui as des problèmes. Benga biso, yom to la raté. Vous avez des problèmes spirituels. L'autre abandotomo ils a bien été. Benga biso, yom to na ba maladie chronique. Vous sentez que maladie est ici là té. Benga biso, to joata au sambe la pona yo. To joata au peso orientation spirituelle selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Benga biso, yom to au senti que vous a pourchassé dans l'esprit mabé. Vous senti que vous a pourchassé même dans le domaine de musala, même dans le domaine de business, même dans le domaine de voyage. Benga biso, nous allons prendre le temps de prier pour toi et le Seigneur va faire quelque chose dans ta situation, va faire quelque chose. Benga biso, même pour ton foyer, même pour ton couple, ose sentir que le diable est en train de secouer, ou bien le monde des ténèbres est en train de secouer. Benga biso, tu attends ensemble la ponayo et le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Merci, merci na Arnaud Kamande oyagasi ma caméra, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to yolo bakenzamba boto kwaye lisusuapi bye. Tika. Nzamba ko peso mwasi no bien, akope so mobile no bien. Nzamba ko peso mbongo no propre. Mais tika ba mbongo abatu. Concernant okopesa na mobile ya mama Lydia Zola na biso enseignant moment. Bon conseil na ko pesa e aluka sagesse nzambe atika bioka yoka. OK. Na ba moment boye malobeza la trop. Et comme ba groupe skill bakoma ko solo la trop a lobby boy a sali boy ko kamote so l'un de ces matins tout moni ba vidéo moi il y a insanité bimi parce que mutile comme tambola bongo bako zo image to ya papa pasteur to ya mama Lydia bako zo pouf bale bako ça ba montage pour kaka ba salir batu le Satan a encore un mensonge à ma casse alors et là on sait l'homme de Dieu a privilégié sagesse et a kangamato ya sambela et là l'équipe prière zate nzamba bimisara bat na ba situation difficile pe ba situation compliquée homme qui le copia solution té à sambela. Alors na moi si mama Lydia je crois que je peux dire la même chose c'est la servante du Seigneur Akangamatoi alukelo nzambe devant des situations difficiles. La Bible dit dans leur détresse il invoqua l'Éternel et il leur envoya sa parole. Na pasi na bango nzamba tindeli loba pe kangola ibango. Je crois na ba moment ba difficulté boye totika la kana ressource moko c'est la prière. OK, merci beaucoup Ndeko Basile. Ce qu'on a belle famille à Maman Lydia oh déjà toto yoka bakomo sala déjà bakomo ko sala ba réaction déjà sur Maman Lydia belle famille na baké musika bazolo baké mobala kena kuna na katanga ndenge baloba ke mai kufela mbwa mopaya ndamela kango koyoka maloba ya bongo tanga kena ko bala Maman Lydia koyoka maloba bongo e belle famille zo bimisa sire donc mais un peu déranger na makasi mai kufela mbwa mopaya ndamela kango pourquoi balanga jabongo c'est comme si que Maman Lydia là na vie moko ya bien te kuna place mobala kena yuko kuta naye ko bala ye c'est comme si attaque bongo papa mais abala ki papa pasteur ne fait la devoir naye que akoma ki peut roter ya réaction on a par rapport à Maloba peut concerner Europe ça na belle famille ko bimisa Maloba mo ya bongo non ezamabe ce n'est pas encourageant ndeko moni eloko moko eloba kamba couple ba kota até loba peut-être peut comme un niveau oyo mais ba couple ici prenant ba tebele loba parce que ba divorcer ba annoncer déjà mais les gens moins importanté ya ko bimisa babilo mususu aboye aza maman
oyo aboteli bango bana aza mama ya bana na bango alors soki na opesa bango conseil ezalaki toa bana nzambe baregle makambo na kimia toza bana nzambe baregle na kimia servante du Seigneur mama Lydia azali semeki na bango aza ndeko na bango ya mwasi so mabe ezali bana bana kati bakoko regle yango autrement mais bamakambo ezobima oyo toyoki awa ke ebale soki ekufela mbwa mopaya moto akomela yango tout ça eza baproverbe moko eza mpena propre mingi te na bacontexte oyo parce que motu nyonso ayebi sango baoloba nini proverbe wana contenu nango eza nini alors eza mpena malamu mingi te ya osite babiloko ya bongo aza ndeko na bango ya mwasi aza belle sœur na bango bakoregle yango dans la niable surtout ke bana bana kati bakosolola de manière à ce que bon quoi problème ezali on peut toutefois trouver la solution et puis pour total là parce que la vie continue va divorcer mais la vie continue côté à pasteur vie ils ont continué côté à maman puis vie ils ont continué alors demain on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver alors ça ne sert à rien de robimisa makambo benjir ben sanité qu'il y a dénigrer oh ils ont l'obito éviter s'il y a un problème tout régler au cas de l'amiable voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Merci à Apôtre Basile d'être venu. Merci beaucoup. On a habitué contact nayo bakoki ko ben on a nimni. Oui, tozana plus 243 89 69 16 721. Plus 243 89 69 16 721. Benga biso, to pesa ba orientation spirituelle. Benga biso toi qui as des problèmes. Benga biso yom to la raté, vous avez des problèmes spirituels. Bolota bandotomo eza bien te. Benga biso yom to na ba maladie chronique, au senti que maladie wana esila te. Benga biso to joata au sambela pona yo. To joata au peso orientation spirituelle selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Benga biso yom to au senti que osa pourchasser na ba esprit mabe, au senti que osa pourchasser même dans domaine ya musala, même dans domaine ya business, même dans domaine ya voyage. Benga biso, nous allons prendre le temps de prier pour toi et le Seigneur va faire quelque chose dans ta situation, va faire quelque chose. Benga biso, même pour ton foyer, même pour ton couple, ose sentir que le diable est en train de secouer, ou bien le monde des ténèbres est en train de secouer. Benga biso, tu attends ensemble la ponayo et le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Merci, merci na Arnaud Kamande oyagasi ma caméra, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya lobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi bye.